Tendance Magazine, Espoir de King, artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alain Dele. Nouvelle Tendance TV. Alain Dele, The King is back. Yo bon Espoir de King. Pour s'abonner à Mesdames, Messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, tous les coups sont permis sauf les injures. Et c'est mon ami Mingi qui s'appelle la Tambo Talabiso Boye. Merci infiniment. Pembo Tenabino surtout vous avez fidèle dans Nouvelle Tendance Télévision. Merci na Bandeko Auto Salamon Sala Oyo Hervé Chinois qui réalise cette émission. Merci également à Killer Kilesi infiniment. Merci à nos partenaires surtout. Il y a Nouvelle Tendance Télévision. Il y a Janice Tachunga pour Bangamichur et depuis Suisse-Irlande. Merci à Taboufat Top Model, merci à Malolo Loris la Congolaise, véritablement femme d'affaires Chouchou Natati la Mbotenayo, Tropé s'appelle Mbotena Francis Bete fait bonne année. Nani Nekonabiso de tout le temps, tout le jour. Déjà donc mon vieux Odilo Mampouya, Yama Rachel Moussolongo, donc Escazo Landa Biso, mon vieux Vamoirina Autriche, et Belé, Chancel Mbemba, celui qui fait la fierté de football congolais. Francis Betofé, Nabo Sanyote Batwaza et Belé, l'impresario Claude Ndombasi, Oza fidèle dans l'émission Oyo. Bandeko tout au besoin, occasion Olanda Biso, et c'est nous allons mingi ceux qui tous les locaux, Tozoloba. Au départ, c'est vrai, beaucoup ne comprenaient pas notre vision, notre démarche. Et Belé peut interpréter en un na bango. Ah, peut-être bango va se prendre plus la tête, bango va quand ça que bango ne baleki, alors que souci Nabiso ils allaient peut-être bonne marche et après en ligne. Le col la paix presse en ligne, presse à ça le col la maman, tout ça obligé il y a qu'au battre la paix maman. Et alors bande de belé va quand ça peut-être ceux qui puissent tourner au télé mais la makamane qui parce que tout ça peut-être on a intérêt moto tout le cas qu'on se faire voir. Mais ils allaient qui démarchent en bisoté. Souci n'a pas qui plus il y a que le bandeko de protéger ma vraie valeur il y a musala au to salaka. Alors avant tout côté na sujet na biso, je voulais suivre ces images. Bolanda image oyo bazo proposer biso et pas Hervé Chinois. Je précise bien image oyo izali image ya bandeko na biso ya Elenga Congo. Tracy Melenga Pro esika ali bolanda biso. Na mama Glody de soka topesi bango mbote eskazo ba Holanda biso image oza et outi pas na bango. Mais pourquoi est-ce que tu sais là qui na image tu sais peut te proposer bien par rapport à propos tenus par l'artiste et musicien Koffi Olomide. Suivons ces images et on se retrouve tout juste après pendant qu'on a un sujet na biso Holanda. Moi Padre Kulaman les grands mon pao via bateau, c'est internet, c'est beau respecter ma vie à bateau. C'est-à-dire, on dit que les gens qui ont mis ba yoka nagate, ba bimaloko ba zoba, ba tumba réseau, bino ba ya journaliste sika internet, eza malamu te. Na ebite but nini bozanango. Na ebite but nini bozanango. Botika ba monsieur ba sala musala, musique à Congo est comme en retard par rapport à ba Nigeria ba Ivoirien. Botika biso to travailler to mata. Musicien moko za ennemi ya musicien moko azate tozakaka ba concurrent. To na loba nango bozwa mbeli to lisasi to munduki bopesa musicien moko tirer muninga totala. Moko tirer mutata do bochep so mo à l'aise. Mono batamia ozozi la manika bimi pananga pour tourner ba aloba so ba n'importe quoi bambaka mo Cécile s'il vous plaît. Ngai pena na kosenga na l'état congolais loi au moins propriété côté la makama qui internet parce que toujours qu'il y a 100 lois bongo vous croyez permis de tout faire c'est-à-dire bossa battement c'est-à-dire poursuivre binoté beaucoup loba au bolingi n'importe quoi et ça malamu te ezali bien te bozo desservir musique congolaise donc à travers yo Kazadi nazo bana ba collègue avec tout le respect bozo biso lokwa ba ndeko na bino biso ba musique congolais ba artiste botika bizali liwana. Et c'est bien kaka mabe o afingi boy botala ke boy alobeli boy kaka mabe to salaka malamu te pona ni malamu to salaka eloba makate bokomango te pona nini kaka ba titre ya makamo mabe pona nini je ne sais pas nga lelo na vraiment ba vie lokwa ba vie rusoro ba kinda ba lwambo batika binote
bapé mana bon calme quoi. Pour permettre biso to travailler et puis pour considérer biso comme bateau. Botika oso biso lokola banini bani manika beta musique ta. Désormais ceux qui mutalinga lo balika mona ya beta musique yé moko lo babotika uluka ba soit disant ba porte-parole et puis nga na profiter. Na senga na bino pour nga quartier latin. Au Edi, au merveille, bon vite ta mon côté interview sans accord écrit nanga. Ce qui n'a pas n'a pas accord écrit. Pour la ligne n'a pas problème. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nous ouvrons la parenthèse et nous prenons le sujet de cette émission. Puisque vous avez suivi l'intervention de Koffi Olomide, Oboki, Koffi Olomide au Alobi. L'autre fois, Douanda Koloba Awa. L'artiste et musicien Fally Ipupa, c'est un artiste aujourd'hui qui est au top, qui fait le top de la musique congolaise. Personne ne peut l'ignorer. Personne a Roki Koboya Yango. Mais on se posait la question, est-ce que Fally Ipupa était obligé ou est obligé de se faire entourer des gens peut-être qui vont commencer à faire du clash pour naïe? C'est-à-dire le coup la Fally Ipupa le wakate. C'est-à-dire groupe ya batutu bande comment base à la wana pour répondre na ba clash yon surtout to mba émission surtout ou peut-être ba kobanda egoza la bato bazo s'en charger to bazo s'occuper bazo s'attaquer na Koffi Olomide. Point d'interrogation. Fally Ipupa au départ, mesdames et messieurs, bisognon surtout au mona comment est-ce que Abanda avec le style, le respect. Donc conception nae. Conception Fally Ipupa Isaki au départ respect na mopa au mokonzi. Respect na ba artiste musicien congolais, respect na bande konabi sonyo surtout oyo. C'est-à-dire tout ce qui au banyu soit grand et pas nae, tout ba collègue nae, c'est vrai, respect ezalaki abanda ko respecter bango. C'était Isaki conception à départ. Que Fally Ipupa o et ça la déjà que ba to belé, ba banda ko yeba penzate Fally Ipupa ce qu'il voulait dire. Mais le respect en question est Matissa Fally Ipupa malem na boulot salati akoma lelo ici ka ale. Après un temps Fally Ipupa également qui fait du clash, Fally Ipupa également qui s'est décidé à komanda koloba na ba émission na e. Fally Ipupa également ote ko mona groupe ya bandeko o ceux qui au bandi au s'attaquer na Fally Ipupa au s'adresser na Fally Ipupa maintenant. Sois sûr et certain que au coupé maté malamoko ba ko répondre yo dans l'immédiat puisque pour bazong ça yo nanzela d'après bango. Est-ce que ba clash, est-ce que les lots presse en ligne et servir ba artistes et musiciens pour la évolution na bango? Est-ce que presse en ligne aux ala qui virage yasuka permettre ba artistes et musiciens ba prendre sous vitesse ma casse parce qu'il y a des artistes au basala rage au ça la succès Namboka Nabiso, mais puisque la presse en ligne, puisque internet et qui n'ont la vitesse pour être, l'artiste en a bénéficié en côté. Mais les artistes de nos jours ont basé occasion, c'est-à-dire mon artiste mon appelle Azoï Mbappé danger penza mais connaissant le système Yanet et ça il peut que batu akuta na banda kwa batu ba yo ka payer. Est-ce que batu azo exercer na presse en ligne convenablement tout en permettant les artistes et musiciens d'évoluer ou d'aller encore plus loin? Te posant aux questions, il y a eu de ces artistes au bazar peut-être bazar na chroniqueurs, to ba chroniqueuses et belé tout autour na bango. Ceux qui te lingi to ça la bilan, to lande la bango. Tout à la peine ceux qui artistes to ba chroniqueur wana ba jouer pena rôle ya makasi pas artiste wana vous verrez que l'artiste il faut amata. Mais les lots, tout le monde a réaction à Koffi Olomide. Bravo, s'il faut le dire. Bravo par rapport à la prise et en conscience aux artistes et musiciens comme Kozwa. Mouké. Et puis, Netinga personnellement. J'attendais un moment, dans mon Koffi Olomide, n'a pas propos à boyer. C'est-à-dire Koffi Olomide qui devait en principe se mettre hors. Il y a jeu. Oh, il fallait qu'il y ait carrément parce que Koffi Olomide c'est une légende. Les lois à référence, par une référence, il y a musique et il y a mot cannabis. C'est-à-dire que polémique, tout autour il y a Koffi Olomide. Je ne pense pas qu'ils ont servi les sous-sous na elo romo boy. Parce que azam tout faut atika image
atika déjà style au batu surtout le loto que ah so beti musique boye c'est vrai qu'ils a été qui muto a créé maramtoana non mais caché baby que non o ils a caché Koffi Olomide lelo etika là mututo so comme la betana ah c'est du tchatcho et l'ingol batte qui yende muto a la guitare yende muto a la maramana non mais dis-moi le style mélange wana sala na ye mutu a sala ngo asangisi ona oyo et sali ke bano benga ngo tchatcho balo ba ke wana eza Koffi Olomide. Tout mon réaction à Koffi Olomide. Alors, je me suis dit, nazala na artiste et puis analyste na plateau na eto me un peu kosolo là, moi muke concernant prise il y a conscience comme kokota muke parce que presse en ligne dérapage et l'équipe tellement et aujourd'hui les artistes ne font que se prendre la tête. C'est-à-dire que les lots artistes hôtel tout anina oyo soko landel pena mangambango e utaki wapi o komona kino bato sali pont na omona kizaka o presse en ligne o kasi alega yi o batune baleka ki na presse na pas ki chroniqueur ki ngani baloba ki basala ki clash o kote pe azongisi o pe sali boye lelo on se pose la question na makam oyo est-ce que zo sala ki musique ya mboka na biso ekende liboso parmi banalistes to artiste Henri Matsushima qui a toujours voulu, qui a toujours combattu parce que musique, to bande kona, to ba venaye, bande ko ba collègue naye, ba leki naye, ba yaya naye, ba meka un peu côté les mapé, ba to molape mongongo pona côté les mela makam ozo le kana kati ya musique congolaise na bande kona biso ya presse en ligne. Henri Matsushima bonjour. Bonjour Alain Ndele, bonjour na internautes news au bazo talabiso de partout et bonjour na peuple congolais quoi. Et c'est mon avis sur ça qu'on a sur le plateau, c'est vrai ça avait un bon temps qui ngana yo to sala émission té na wi ke ozai kana ndeko killer kilesi to kutana na mo muke na katia lisolo na biso outi kolanda kulutu na yo au respectable et puis de temps à autre on bloque toujours que au bendaye à côté na katia makambango Koffi Olomide na partie ya mukina extrait auto tu kotia awa réaction na donc merci Alain Ndele et puis na CPL makasi na réaction à vie au moni na ezata na émission monté on a sala on a lobby que musique na biso eza ya komatana loba chaque fois que ba ivoirien ba camerounais ba sénégalais ba comment obeta biso et puis na sepeli que vient pas reconnaître en donc vraiment et ça linga plaisir makasi et tant on vient comprendre que et ça moment ya ba blague te que ba ticket la biso pena tant au travail ba ticket la biso tant to se concentrer na makambo eza très important que il y a ko lukaka ko boma musique na biso ndenge lelo bande ko na biso bino bande ko na biso bozo linga bo boma musique congolaise par rapport ya ba conflit moro inutile par rapport ya ko luka ba base ya ko luka o nyonso yo lelo tozo mona na internet donc journaliste à internet a permis na nyonso donc l'état za na été donc journaliste à internet donc ako la muka lelo azui caméra na ye donc soit ça pour ça s'exploser Azan est libre. Mais entendre parler Koffi Olomide, j'ai l'impression tant on lui que non bâti cabine au travail. C'est comme si Magambo ça sur internet et comment Koko ça on a quatre distraction mon roboué et ose permettre bien le souster pénal qui est beau look inspiration, beau se concentrer sur misala ou beau ça là. Parce que Koffi Olomide il moi lui que non bâti kako distraire bino bâti cabine beau travail. Oui, bien sûr, Moni bino bozana pouvoir ya ko matisa ya ko kitisa parce que micro ezana force moroboui donc ceux qui micro ezoya pona bolamu wana erokene musika mais ceux qui micro ezoya pona ko kitisa pona ko boma donc eko boma lisu makasi donc via comprendre loko wana lelo na ebisio que internet eza distraction moko totale na kasa sans ignorer bisona otoyebi to mona à chaque fois oh nous faisons les canaux internet ozomona internet ezaka ba compte à rendre internet ezaka bato ya kingandi ba iko finga kingandi bato ya boy ba iko répliquer ba droit de réponse mo ezangatina donc chaque fois
et loko wana donc moi artiste ça la concentré atala non et loko nini o akoiko sala pour tamsusu peuple naé tamsusu et ba fan naé ba consommateur naé ba se retrouver mais azana no ba na ko luke loko ni ako sala pour atinda to ba to ba répondre to et moi que non répondre na place que à réfléchir ndeni akoiko binisa mboka ndeni na ko pesa ba tout plaisir ozomona donc distraction et ça makasi na niveau ya internet donc artiste a kosa la ka eloko mobo donc bou mbala moko ba encourager rater donc bon encourager rater bino boya ka pona ofinga kaka ka sala kimpiaka beta ki bien te donc eloko bimika lelo mbala moyo baningo critiquer on peut même pas tant ya ko yoka ngonanu ozomona donc et loko wana nde ezo sala musique na biso ekita makasi donc ba conflit o biso monano ba artiste to sala nango na oyo bino ba journaliste bozo baxela biso nde ezo sala ba biloko wana nyonso. Joyeux anniversaire à Aya Willy Moucheni, code mondial et mieux surtout à Malamu, en tout cas que du bonheur Aya Willy et courage par rapport à tout donc à son ayo mamtu zala nango normal comme d'habitude. Henri Matouchima tozonga moi muke sima. Les artistes musiciens ils appellent peut-être hypocrisie oyo bino bozo jouer nango pe quand même quelque part. Parce que au monde artiste et musicien mutu moko aleki na télévision azoloba na kombo na ye. Otoyebi ke oyo a travaillé et pas ya X to Y. Aleki une émission pas seulement une émission abandi na moko azo fin artiste mususu. 2 azofing artiste mususu 3 azofing artiste mususu tolongo wana chroniqueur to chroniqueuse oyo akozwa peut-être courage to audace ya kobanda ko sala plusieurs émissions s'attaquant seulement à un artiste oyo aza peut-être bazara na mésentente to basala sur concurrence moko bana concurrence na artiste moko songolo pakala ye azo attaquer afinga kai émission moko mibali misatu 4 5 avancé artiste mususu aza na chaîne na ye c'est-à-dire o eza chaîne na ye a o eza kaka ye ba répondre kaka pona makamu na ye soki ye asali mabe soki muto asataki na ye yeba kino wana eza chaîne na ye c'est-à-dire eza chaîne oyo balobela kaka makamu na ye pona ko finga bande ko mususu. On se pose la question awa Koffi Olomide il a eu décision le que non ceux qui bo moni o merveille rambo pour akene c'est-à-dire il vous a pena ye moko akoma akomi penza ke ngam tunatini bango baloba na kombo nanga quelque part j'ai l'impression on dirait eza ko vouloir quelque chose de son contraire. Pourquoi je dis ça? Émission moko mi balé misatu et lelo ba artiste congolais pratiquement presque nyo surtout ba koma ba croyanet batala ka internet et les gens bango technologie ça déjà évolué bango ba boka ba na wifi ba boka na télévision ba otala ngo penza ba émission ils étaient tous sur la on a téléphone mais bango ba otala ngo pe na banda. C'est comme si vous prenez plaisir na kati ya makamona parce que ceux qui volent qui na télévision Henri Matouchima mais obi ke tiba to finga kingani ki mutu kingana leka na émission afinga ba to na komona yo ya solo vraiment oui qu'il habité mais na kozana nous temps na meka ko tala. C'est comme si vous prenez plus plaisir na makambo et ça la rabino bien mais ceux qui na télévision vous êtes le premier à connaître que non bino boyeba makambo na kututé d'ailleurs c'est comme si vous habitez bofa na planète mususu ndeko Henri yo za analyse quand même to kota te mais killer ngade yasi na loba ngo na ba émission belé na loba même pas na yo na loba même pas frère na biso Vincent donc et wana ezaka ba ironie vous comprenez hein batala na bango ba yebi na bango pour une fois deux fois on peut comprendre mais ceux commis 5 10 20 et commis comme ramususu vous comprenez hein pour sauce talakité na premier épisode attends na 20e épisode rotala quand même vous comprenez donc coup de chapeau na le grand Mopao Sonyambeli ba betara li kofité et puis na ko fungula na mwa muke na ba joyeux anniversaire obike wana za kulutu yonga na chaka na motema moni ezala tamsu pasi koloba to biso to zara tamsu
ba congolais to kana moi pas sur loba bolamu ya mutanga zala bomoyi to zelaka so akufi po bana ko bois kele ba fleur ki azalaki boy azaki boy ya wuli musheni les codes mondiaux les codes internationaux aza mutu moko oyo na motema na ngai azaka na place moya munene nayebi ke azaka na motema moko oyo eza na ba ndeko mingi te ke soki aza na mwa 100 francs na ye ayeba ko partager yango na mutu aza le seul patron oyo ayambaka telefone na ye moko ke akoki ko démarrer belle voiture na ye po aya ko assister yo na problème nyonso oza nango ezalaka na Congo na biso bata bongo bazalaka mingi te donc c'est un phénomène na côté na soki na koloba bongo donc joyeux anniversaire mon vieux umela pena donc umela pena et nyonso oyo wana neti te donc et ala ngo malonga te ya solo te et ngana yebi ndongo fonctionnaka et nazo mo chance enfin na no moi trop na yebi ndongo zali na yebi yo penza donc so na lobi na yebi yo parce que ngaso muta na monaka mutu na lobate ke na yebi so na lobi na yebi mutu sei na yebi donc ba courage belé puis eza anniversaire na omoko tenabi kozo partager na famille mobimba pourquoi pas na ma Rita Musheni donc ba joyeux anniversaire na lingina loba bravo na levé quadra obi pona nini ngana zo ba à l'époque tant to bande ko yaneti par exemple na ba Caribou variété parce que Manda Chebois à l'époque du Manda Chebois parce que ngana na moi chance oyoke parce que omoni lelo ba journaliste bazali mais ba Manda Chebois bazalaki ba journaliste pas concours sans pour ko ça pas le concours parce que ngana lika na plateau na été nazo ba pena ve manda Chebois pena afa no tia au micro donc c'est que vous avez information moko juste et net correct ba black té ata karibo ya lelo comment na ya wenze yiwane saki bongote donc il faut en information pour ya ko leka na Caribou variété et puis porte-parole à leka na Caribou variété ceux qui orchestrent ces athées ceux qui orchestrent ces na poto to ezana voyage mo quelconque ne porte-parole à na ko leka na plateau ya Manda Chebois ceux qui orchestre ça ozana droit ko ya ko leka na Caribou té donc to mekana ko zong sapé be mission bongo que ceux qui orchestre ezali ba musicien ba mo ba ya donc bravo na le vieux quadre na décision na oazui et ko sala que ceux qui bande connaissent ba boiter le pas et ko diminuer moins polémique moi moukié et ko doser moins dose parce que na kolo ba que polémique et aussi les pas si possible pour même la famille va conflit si la raté donc et ko doser et ko quitte moi moukié ceux qui na 100% ko comme atteint à 30% et ça la biso vrai bien donc musique na biso lelo nabino ba chroniqueur nabiso ba artiste faut travailler main dans la main poto meka ko bunda to zong sa musique nabiso na rang o ezaki na classe ezalaki wana pour lelo to za combati na place que to banda ko bunda ndenge bande ko na biso ba Côte d'Ivoire bande ko na biso ba Nigeria ba bundi ba sale fort pour ba atteindre place oyo musique congolaise ezalaki ozomona siko au début ce siko ezala neti combat ya boxe te ba beto na premier round au lingaso va beto pe na deuxième round to na troisième round ainsi de suite non so va beto na premier round dans na dernier round yo pe foya o ya robeta biso to beta ki na première siko ba beta biso na deuxième et faut siko biso to na troisième on peut to la ngezanine et ya siko ndenga uto lo ba tout à l'heure en intro na OK presse en ligne ezaki force mobo oyo et ko ya ko recadrer makambo belé na surtout la musique congolaise mais tu dois comprendre que presse en haut et yé carapona makambo ezangatina on dirait zana batumo quelque part ba fanda ba futara bango po balobaka na monka buzoba ba titre moko ezanga nango tina ozomona na ebite que so cheka titre mobo ya polémique nde bato otalo ngana mona pe ba blo musuna ba net wana wa mama na titre mais so talibo 19 vie ozomona mais mona émission mobo tamsusu ya lendele ezana ngona titre mo normal mais bato atalango belé bato otala nde o bato azoloba bato otala nde o ba mona bato ba titre tan ozomona po titre oui au ça la titre mo boyema et ça na polémique té quand même omoni po
po ozuta musu ba photo bato bami mais on y a tel au mot ya mbriema omoni donc vraiment bo aider biso ndenge na la live na quadra lobi donc bo aider biso na makambo oyo bo aider biso ke makambo esila to sala makambo susu to zalaka wana teke poto lalaka olala ndeni na ne répondre qu'il laisse ozolala ndeni na ko répondre Hervé Chinois Noir na place ke olala oyeba obi ke fallait auto sala kana sucre obi ke kana sucre on a bato lingango trop na ko sala ndenge nini pona bete loko moboye ele ka kana sucre vous allez comprendre net faire rigola ma meilleure chemise place ba aimba yangande ko Paul Muntu le millionnaire congolais ma meilleure chemise ndeni na ko sala nze moboye ele kango et puis ngasko donc na habité ba yo ka didi kinoni na mitiki en parlant il y a Madame Touzo le cas je me pose toujours une question. Est-ce que ces artistes c'est peut-être au lelo bazo évoluer to ba mati, est-ce que ça vaut encore la peine par exemple Fally Ipupa, est-ce que ça vaut la peine Fally Ipupa tout tourner azana bato mo peut-être doit finir la kibato, ça le sert à quoi? Moi personnellement ça c'est la plus grande question que je me pose. Ça sert à quoi? Tout ça porte quoi comme évolution dans la carrière à Fally Ipupa? Je ne pense pas. Est-ce que Ferrego là doit encore se faire entourer tous des gens au Bawanotel Makaba Fingela Kaeba tout tongo midi pourquoi tongo midi po? Et ça le sert à quoi? Et ça me la bango nini. Ferrego la père de famille responsable. Fally Ipupa père de famille responsable. Tous ces artistes oh le bazawana ba père de famille ba responsable. Mais qui se font entourer à Batumoro, c'est-à-dire vous sentez que sur l'équipe na télévision ba no finga moto et kala to no ba ki nous ay maramsu to kol ba ki a fingi bon même soit lobby peut-être par rapport il y a œuvre à critiquer œuvre ya moto. Mais aujourd'hui ceux qui peut-être ta comme toucher tina ba parti en zoto ya moto. C'est-à-dire que des fois mon moto za nango na nzoto yé alekela on a TV ko fingela ngo batu tongo midi po quoi tongo midi po. Mais on se pose la question les artistes et musiciens ceux qui lelo c'est vrai prise à conscience ngo ezaya solo je pense que ekosunga biso ekosunga pe bino artistes et musiciens moko boye oyo aza grand et aujourd'hui il y a de quoi to banda ko douter na grandeur il y a artistes et musiciens et belé parce que le grands esprits se reconnaissent. Mais ceux qui ont l'esprit pénal, les grands esprits ne se reconnaissent plus. Alors, est-ce que tu as bien un grand artiste et musicien qui commence sa carrière? Nazo pe sakaka exemple moko kaka Fally parce que Fally Ipupa doit se racheter aussi. C'est un artiste au lelo, aza très aimé, aza artiste au lelo a franchi ma porte et belé. C'est-à-dire tout autour de lui, même ceux qui se disent, je sais que Fally peut-être tourner au Rolbaké, Fally atina rabatouté. Qui va finir les mots, tu vas ça la boue. Mais Fally Ipupa puisque c'est ils ont engagé personnalité naïe. Ils ont engagé yé bateau finga bateau na kombo naïe. Si réellement Fally n'est pas content ou il est mécontent par rapport au comportement de Kouana, et mon rajout il faut kata le plus vite possible. Mais ceux qui ont kata ils ont continué on sait que quelque part ils ont trouvé plaisir dans kata maramba. Kofi Olomide par exemple. Est-ce que Kofi Olomide a causé un sous bateau mo ba fing mutumo avant de finir la guerre bateau? Oui, Ranson par exemple. Et une politique, une vieille politique est tellement, c'est-à-dire groupement de Fanarabo, Moussala Manke, n'a pas chroniqueur, pas chroniqueur. Et je me pose cette question. Chroniqueur ni bien qu'on ni bien qu'on va foutre on a nous combien? Totele me la bango. Ne quoi arrive à tuer na ozoni na zongelio. Awa nego Kofi Olomide. Yo pote ko tango ozo soutenir obité et ça bongo. Est-ce que ça après avoir que ça l'analyse comment on a que nos musique nabino carrière nabino est en danger, c'est en ce moment que beaucoup mi ko se décider il y a ko tombo la voix côté les mela ba abi to côté les mela ba buzo ba nyonso bosoto tout oza tout autour il y a artistes et musiciens ou bien ça peut-être au monika que non te biso pe marambo pe na ba chroniqueur na presse en ligne de senti peut-être que les lois zaki anga lobi a combien moto lobi zaki boye. Je vais monter en toute pièce, comme ça, peut-être que vous se décidez enfin pour dénoncer, pour battre Tikamambona. Merci Alain Dele pour la question. Au moni, Batuloko
ba icône lokola ba Koffi Olomide ba baza bato oyo à vivre trop dans le monde musical. Donc aibi buzoba nyons o elekara na na musique. Aibi na yango. Mais à mon que trop c'est trop. Moni que to tiki tamingi tozo mona changement zate. Et c'est parce que mutu obin nga de fois tout ça na bino ba émission na lobake nga na koza na idée mo boye so na bina salango tam susu. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs. C'est l'expression et l'impression. Vous le savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto na poto, chez Odilo Mapouya. C'est vrai que la vie ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petits bouillés. Nous sommes à 24. La croissance de la direction Cambiana venu par exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mapouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mapouya. Alain Nele, il y a un à dire. Odilon Mapouya. Odilon Mapouya. Mutuma ko fana na kwa lobi mais yende ni ye azana ni po yana indusa oyo ozomona mais tant siko neti ba yaya oyo ba sala plus que biso ka telemi pona idéologie moboe biso ba leki tozana ka pona ochaye po eloko ngo ezali makambo oyo ngana lobela à chaque fois ozomona parce que biso to luka unité musicale ya mboka na biso izala et l'activité que futo zala ka ba master to ka futo kutana na bekala to ba ya ba bogi to kutana na ba boîte non to koza na biso ba master te mais to koza esprit moko na ndule ça veut dire dans son na collaboration mo bona koza na facilité obenga walendele omoni mais na guerre ndule ezanga na guerre nango o comprendre indu c'est faut esprit faut zala bagarre faut zala mais na bon sens bagarre ya ba œuvre nde ebunda ba œuvre nde loba et non que ndengo uto lobawa mutu moboye apakoli poudre na ye akati suki ne bien pour bana ofinga ba nzoto batu na ba TV et na sens thème papa ozomona nde toza bana batala biso ba famille na biso batala biso ba ndeko na biso batala biso tango yozo ya na télévision tango sopo oya ko bimisa ba problème non nyonso ya kuzu na TV o monite ke ozobosana ke yo pe ndongo zano zape na bandeko ozomona donc bilo musu oto yaka koloba na télévision to yeba ke oloba ngo lelo tam su posa jeune po tam su za bogar mais lobi o comme au reveillir lobi o simba nzete so ba ba zong c'est là ma makambo ba idéologie oyo bimisa dans le passé o ko lela ozomona donc biso etake biso te menga itake chrétien makamususu ona mona wana et sepelisa ngati yango moni à chaque fois na betara loboko na mesake biloko oyo faut sila toza obligé te tozala ba master mais toza obligé to collaborer toza obligé tozala na même esprit pour na musique na biso pour na culture na biso congolaise et mata et kende liboso donc vraiment alendele ngana osenga kana yo na osenga na bino na ba Vincent na ba killer na ba chinois noir boye de biso pour makambo oyo et ezwana pe moi sens ozo comprendre pour musique na biso lelo yo yebi lelo na poto to beta raté pour na ba faire oyo omoni mais soto zaki na esprit moko soto zaki na lisanga soto zaki na koyokana mais tam sou musique pe na poto saisonga Arrive à toucher prenons le dernier point Koffi Olomide qui décide enfin ba porte-parole na yé. Donc ça veut dire que mon côté ayamba ne bango. Donc ceux qui koyamba il faut y monga ça la mukanda, ça la lettre. Pour y pena le big ball ngolé na kati makambo wana. Tu penses que ba porte-parole peut baza pe parmi bato bazo détruire pe na kati ya siège? Oui, baza vraiment na rôle moko ya munene ba porte-parole. Et dernier tant total émission yo to na sola ki na Eva Moiri na Autriche et a ebisinga nga habité obi likambo ya ba porte-parole oyo na ezape na frère moko azaka
aza je crois na Irlande to solana mingi na bosani komona e so yino tanga komona e to solana mingi likoloka ya makambo ya ba porte parole obi musique na biso oyo ba papa na biso batabule ba betaki ba papa na biso ba luambo ba betaki ba papa Wemba ba Jokester et puis na ba avec Koffi Olomide tang ba bandaki ba porte parole ba zalaita mais musique na biso zaki makasi musique oyo beta na Afrique oyo bundisa ba porte parole ba zalaita ozomona ba porte parole ba ye c'est bien bon et ça peut moi évolution et ba yepe na moi idéologie na bango moko oyo pe efandi mais sikoyo basala makambo o ba leader na bango ba lingi ozomona basala makambo o ba leader ba otinda bango et non que oye na plateau po o ba noloba biloko mobo o tamsuye moi yebite ke poka o sepelisae mais yozo ka satamso o sepelisae mais ya sepelité mais le cause siko porte parole na pardon azaka obligé à assumer ma sepelité na makambo yo lobby ozomona donc place wana il faut qu'on ait que mutu tango aokene na télévision il faut à la mandater ndenge mo pa lobby que ayebi ni nazo kene koloba ozomona ce qui ayebite ni nazo kene koloba donc par là akoko dérouter ya ayebite ni se ozonga kana mutu na pour porter parole aza déjà envoyé spécial na yo aza déjà la bouche autorisée la bouche autorisée ya groupe to ya artiste donc tango ya lobby eza yete muta lobby donc munoko eza yaye mais malobe uti na sommet ozomona yangwana le vieux nakobo ya buzoba wana auto lobelo mobo nani lifayi na respect yango esala ko tomba manae mais lelo akoko bunga na respect te fatika laka na liné na yona oyo bisonesto to lingela kae ozomona ke alobara na mingi te alobara mukie mais aosa makambo oyo eza minene c'est bien bon donc il faut fatika laka bongo atika na esprit on a respect tout ça lelo omoni ke lelo et comment artiste moi kolongwa na groupe mobo maye na TV afingité idéologie wana mutayiki na mfaliti zomon ke mutu mombo alongwe mais aye afingité azoloba tamsu azama be moi koloba mais ata sona lobby et obima mabe omoni et mamabe parce que fallait aiki na respect ba sero ya bima ki na respect ba tutu ba longa na ba sero wala ba no lo ba mabete mais après n'est-ce que ezongi lisusu o remarqué te vango ezongi lisusu que so muta longwe ale abandi ndika wala ta lo bindika na kanti Cynthia Kapache donc ba mbote belé ko tazali donc ngai na kolobaka ke tous en esprit moko alendele to sala musala totika ba conflit inutile et ko zongi sabiso tamsu ko leka lisusu na pour moni le so ba conflit zali moi na mai moi ko za na kopa ben Henri Matushi Mandeni. Et puis adoptons le point de Koffi Olomide parce que d'ailleurs ceux qui artistes et musiciens baza partant et qui sont pour nenge yo a ozo déclarer nenge a ozo insister ozo beta c'était comme toujours, je pense qu'il s'est remis aussi ceux qui a fallu pour pas réagir. Même le roi de la forêt a occupé qu'on réagir. Fait rigole également. Barti Seignon Sotoana, héritier Watanabe, Robino Mundibo, Batutouana, ils peuvent aussi réagir. Ils peuvent aussi réagir. C'est-à-dire, artistes Touana dans l'ensemble, ils peuvent réagir pour enfin arrêter l'hémorragie. Parce que ceux qui font calme, c'est quelque part, ils ont payé Sengo, Nakatia Makambouana, porte-parole là-bas. Porte-parole aïe azana aza nakatiote koye baté que ezamabe mais le quoi ce qu'on va comprendre que parce que grand prêtre na biso ne mutalobi yango ozo comprendre le quoi la prêtre c'est quoi lobby qui était il faut que regarder porte-parole na liné salango et ça la bien et qu'on diminue polémique nandinga bien au moins na pena que yo moso ba mututo akomi regarder na ndenge mo ya bien au moins na yo mo. Ça c'est vrai, donc je pense que tous les artistes musiciens, Kabo Seboulembi, Chouchou Miyake, Déplique Pomba Nuance, artistes et tout, donc Tokutan même chanteuse, maman Bilabel, donc maman Tchalamoana, Sarah Fiona, Cindy Leker, Mege 30, Laetitia Lokwa, Nani Soussou, Rebecca R10, Claudia Bakissa, artistes Nyon, surtout en tout cas, on a tant de comboté, tenir en rigueur, c'est tout à fait normal, on a ligne à Bango. Fabrigas, Maestro, c'est-à-dire artistes Nyon surtout en général, je crois qu'il serait mieux pour ça là effort. Mon ce binodia vous a uni.
force oyo baba et ça la manakati après en ligne to makambo ça la manakati après en ligne et aussi là nango parce que moi ça me dérange artiste musicien comment est-ce que beaucoup qui ont peut-être ils ont l'acheté comment on a qui artiste moni qui chroniqueur moko songolo pakala a fingi venayo nekonayo emso masa nayo après lelo alongwe aye soit pas mutum so beti porte à côté kuna bandi ko finga bandi finga yope ozobeta maboko alors je pense que lelo eza tour ya muninga et ko banga na yote peut-être lobby ko mapé tour na yo pe ba occuper ko finga yo alors pona ko arrêter kaka hémorragie oyo s'il vous plaît Tokata, les artistes musiciens réagissaient par rapport à tout cela. Les amis de la presse en ligne, je pense que la presse en ligne, ils ont virage à Makasi, ils ont une vitesse extraordinaire. On peut encore s'en servir autrement. Comme ça, il y a un niveau peut-être tozo lota, to comme un lobby, to rêver en haut, mais lobby est comme un peu réalité. Alors, to comme une option à aussi sana Henri Matsushima. Alors, un dernier message parce que Yopé signe Zoya déjà immortaliser encore le vieux Didi Kinwani. Qui reste qui demeurera toujours le tout puissant jusque là lelo comment mutaba action mokoa dans le noir en fait sans qu'il a gagné là parce que sous peut maîtrise un bon peut faire depuis moi 3 ans on peut gagner là veut dire qu'il y a un peu c'est mbote skazo landa biso un dernier message naba artistes et musiciens congolais surtout et puis message naba chroniqueur ou après son ligne donc merci à trop Alain Dele. Donc, l'artiste, baza batu, baza na makila na mai, na kansa vie à l'obiango pena bien. Donc, c'est le moment il y a ko luka kozong sa unité na musique congolaise parce que ba guerre et salami trop, muta tongele ngata immeuble azate. Muta zule ngo contraire danger ke beta sona Bercy sona Madijo Square azate. Donc, au contraire, ils ont quitté. C'est le moment, il y a aux même esprit. Tu es ni toko beta ba ivoirien, ni toko beta ba Nigeria, ni toko beta ba Camerounais. Tala kuna ba Zambie ou to na ba innocent na mamandoule. Lelo ba comme danger. Pour na nipo esprit na bango eza na direction mo mais biso to ni kota la même direction te pardon. Alors pour na bande ko na biso o baza na presse en ligne donc na kanisa bino nyusu boza bata mayele pour musala o bosala esenga mayele belé vraiment bosa ila mayele na bino dans le bon sens pour na retombo la culture na biso bosa ila mayele na bino te pour na ko dénigrer musique pour na ko dénigrer ba artiste na bino et ko futa bino lo morote pour tant culture na bino za na force te na place nous aux alliés mo beta to le ozalati mais so culture na mineza fort moi ba c'est to beta ba Bercy to beta ba Élysée Montmartre ba Olympia ba Zénith de Paris Congo ba no tanga mana ndenge mususu ezaki na créneau mususu vraiment bo sala effort bo zong sa bolingo wana bande ko na so pe ba porter parole ba comprendre musana bango donc vraiment ba leader surtout ba regarder ba recadrer ba ndeko oyo ba salaka musala wana eza musala moko ya bien eza musala moko ya maele mais ba sala ngona ndenge moko oyo et ko pesa musique na biso lokumu et ko zala malamu mingi donc to betela ba maboko. Merci beaucoup Henri Matsushima. Alors à quand la sortie il y a single là. Donc single TVA izo nan Didi Kinone Mitiki et izo ya nango déjà car kalamingi te awa donc na bombi mois date muke parce que déjà ba on a déjà mon flash izo bana déjà pour y annoncer déjà ma solo tout et parce que tozaki na moi kokosomo na côté ya technique na pesi seba mabaya ba mbote belé na Pont Noir Kotazali réalisateur autosaki ne clip wana moi koko somo ezali côté wana moi moké et le temps pe nzembo uta na mastering na poto ezonga boye après tokoye bandeni tokoki ko sanabi ke bato bazo zela pena Didi Kinone na mitiki belé bazo komelanga sur WhatsApp sur Facebook vraiment merci à trop na confiance oyo bozo sala na artiste na bike tango œuvre koya
bozala vraiment décidé bo sentir niveau nini oyo artiste a se déchaîner. Merci vraiment na bande connaissent au balingaka la bonne musique et surtout na yemoko le président des affaires humanitaires Santa Tomotombele et ya Didi Kinwani et obi ke danse moko ya mikolo ezoya danse a musique na ebisio ba jeté tala kunteki tala kumamba na ebisio ke killer c'est déjà zobi nango tala kunteki tala kumamba ba bi souka na danse ya rosakanate donc vraiment ba robina Marobina pena donc bana kini bana poto bana ngola bana Afrique du Sud et pas ya double parking motema sino tantine otis massa donc beaucoup bina tala ko nteki tala ko mamba abi suka na danse ya rosakanate donc bo sentir ka pour wana beneza munoko mboka wana za pena nchabwala donc to zongi pena na source quoi donc to récupérer pena ma source siko pena donc tala ko nteki tala ko mamba danse barobina et donc mbote belé na Hervé Chinois Noir na yomo kwa lendele merci vraiment na musala kitoko o salaka et puis na Nouvelle Tendance TV le service de l'excellence donc na musala nous musala vraiment to sepelera trop na pesi mbongo mbote pena na Odilo Mampuya exemple à suivre ya maman Musolongo Rachel hein mutola tsanga ba fantaisie donc ba mbote belé pourquoi pas na Yemoko Simon Mbidi yaba Simon Iskash Man Cash donc Simon Mbidi balobi bongo yende pena donc asimbi makambo ya communication na mboka Suisse na moni bongo Sida Bilele José de Londres Jansi Mvula yaba Jansi na Paris na Dira Makaya na Jean Kadi Kamalandwa Bogar Mobo na kata Bruxelles wana donc ba mbote belé Jean Kadi Kamalandwa et na moni bongo na Samba Wanga Sarkozy na Angola na peso ba mbote belé et na batutu balingaka Henri Matushima donc na ya Willy Musheni code mondial ya mboka na biso na Andi Putu Andi business na moni bongo l'empereur de Bakwanga ya Pacho Muluba l'empereur de Bakwanga ya Pacho Muluba bambote belé na Dani Dende immortel moninga ya Willy Musheni Dani Dende immortel bambote ebele koto zali donc merci à trop na yo à lendele na moni bongo na ngola na Alex Fumampata Alex Fumampata loba na oboka ote quoi Alex Fumampata mpata din côté le mpata din kota papa salaire donc bambote belé côté ozali na ebité ba on a bosani donc bo comprendre ka isa télévision liste à repêchage Eva mourir en Autriche donc bateau tout bazana pour ça contacter artiste pour un conseil et pourquoi pas na makamno soto salara et pour na ba soutien pour na koluka okota na album TVA libanga nzembu ba contacter nga na ya Willy Musheni code moko ka tuzaka na ye mobala mama Rita Musheni 00243 998 0953 40 00243 998 0953 40 donc bobenga biso et gosala biso vrai bien quoi. Merci Henri Matushima. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Hervé Chinois Noir qui était à la réalisation, Killer Kilis qui était assistant également. Merci infiniment à vous qui êtes fidèles à cette émission. Abonnez-vous sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Oui. Wabike nangana bosana auditeur na omo boye alandaro makasi. So nata inkomono okamwa. Ebisenga bena lo bango na émission na yo. Le VK Vida. Strata coach Titi Leval. Mon bien Strata coach donc Titi Leval oui. Sana qui est elingo sala mabe na nazo sinaleo pe na décembre awa azo sala chomo ya munene na niveau ya Luanda azo betsa apoka dero ya jabampema donc waneza famille nanga ya tambour les Valois donc au moins maramonto oluka na musique yango eza ndule na ngati ndule ya Jean mais ngana osala en publicité est-ce que vous comprenez ma faire donc
Yaja aozala bongo na Luanda arobeta na décembre je crois le 23 na eza frangala musique mutezo beta ya levé jara frangala musique zara ya levé kavida kutiti le Luanda azobeta Yaja na niveau ya Angola ngape nazana makambu na ngai ona rozalela na décembre na Angola wansko wana ba gabe manezi ba Alexis Fumampata ba Odilo Mampuya wana siko tozomona merci ba Samba Wang Sarkozy wana siko yo donc héroïne na mabena niveau Angola donc ba blague te quoi. Merci mesdames messieurs, retrouvez l'artiste Henri Matsushima déjà très bientôt sur le marché des disques. Donc une fois TVA est là consommé c'est depuis son modération puisque ça fait Belirette qui est Abimisa. Alors Azo Bimisa il faut beaucoup consommer en gros puisque les artistes mené nambo canabiso wabunda toujours que excellence c'est na na bango. Alors merci Nabidonyo surtout donc mon vieux Kavidako donc Strata coach Titi les Valois et que je salue en passant. En tout cas, merci Bino, Mingi Nabino, encore une fois de plus, heureux anniversaire à Yawili Moucheni, le véritable code mondial. Donc que cette émission à cœur ouvert soit avec vous. Au revoir, à la prochaine. Ciao. Tendance Magazine, Espoir des King, artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alendele. Nouvelle Tendance TV. Alendele, the King is back. Yobongona Espoir des King.